simple. Trésor Kachi, Globalité Info, Tonton Menga Lumingo. Bienvenue, ma chère internaute. Il y a Global Télévision, c'est bel et bien votre humble serviteur, Peggy Citon. Je suis un peu triste, hein, beau comprendre, Kaka, par rapport à tout ça, vraiment la matanga, parce que je de soutenir les artistes et musiciens, les artistes nyonso et surtout, le lot toza na mawa ya ko annoncer bino maré ke boyebi mais biso Global Télévision to rendre hommage na maman Solange Mindondo au azali artiste comédienne au azalaki na groupe Salon au théâtre de chez nous na sur mingi bateau bozalaki vraiment na Kinshasa na ba 90 91 92 93 94 si ba 96 théâtre de chez nous. Oh boyebi ba papa na biso kwedi ba tebele misu pe ba kufa ba tanti na biso li pati o pe to tiko solo anaye vraiment abisinga Peggy Citon toza vraiment na mawa mingi ya romona lelo maman Solange sœur na biso tantine wa tiko tika biso na liwa mo briske zo comprendre te na Kinshasa ba baro mo kufa kaka boye mais par rapport ba ndeko na biso ya Kinshasa ba congolais to lingani te ba rumeur bimi o tantine Solange à Koufi par rapport au paix, n'enga mona Guinée baïda qui vit de loin, basale lié cotisation pour nani bangote donc na loba qui par rapport à Mama Mundori n'enga le kanaka papa na biso masumu de brene maré que nga Peggy Citon na loba qui moi na takinaka bango mais aki kaka pona ko aider ba organisation makambo soki muta Koufi lelo ezate so muta Koufi bino batu bo profitaka bona. Merci beaucoup à la mère des opprimés maman Olive Lembe. Parce que tu as été toujours là, na bateau tout vraiment bazora likama, aux alarawana ngo babenga ko la mère des opprimés. Merci à maman Olive, et ça la biso bien même batoza na diaspora, biso to na biso contre-traité. Dolinga place au moni mama malamu, dolinga ko lo babongo. Yango moni lelo naza un peu triste beau comprendre quand na zo lo baboye. Ngai na otaki participer na mois de février na spectacle mo salamaki na otobenga na Fikin musupe zara na zo o mama na biso Mindondo na groupe balé na ye abengisa ngai abane ko benga ka ndia no benga intelligent moi na maele parce que nga na zape moi na lemba na fana na lemba na veni bangamelo donc na za équipe mo ko fréquenter mama na biso et puis na ka ko rater ko sa émission mais tant à organiser ka elo moko ya balé salamaka na zo na ba souvenir pe à malamu na solo la ki pe na tantine lipati grande sœur na biso abesinga lobi Peggy tantine wana zaki modèle Solange adaki modèle biso mtozaki un peu ba jeune à l'époque quand nous avons na théâtre de chez nous azaki modèle biso bomoni ba théâtre zo salema mikolo yo ko éduquer za lisusu de ma biso to bana ko beta ba masolo to bane pe ko éduquer ba famille et Mindondo bane ko jouer ba rôle moko boye oh le to boye muto incarner un peu Mindondo eza si la même ba conseil il faut dans na ba théâtre atiki vraiment trou ya munene le to zo mona théâtre comme terre à terre zo yebate bazote anani parce que to za ba éducateur de masse bisonyos ba message il faut dans na ba théâtre malgré za comédie to mona rango ngana loba ngo théâtre de chez nous groupe Salongo. Ce qui est banga qui va jouer un groupe évangélique et kufa nango pe bango bazwa ki moi relève nango ya moi théâtre zo comprendre cinéma moi côté à kabiso par rapport ya ba bonne manière mamole kana na ba famille mais lelo ba théâtre comme nango ki budiki oye ba te histoire eza ndenge nini ba na ndenge nini mais ngo moni lelo biso Global Télévision et tant que biso ngana benga ngo toza univers. Et il y a internet donc qualité image na makambo tolobaka ça veut dire il y a des gens qui raisonnent tout ça rappelle batama mayango tolobi par rapport à l'actualité zolekana pourquoi pas tolobata za artiste comédien biso to promouvoir pour to salaka promotion ya artiste et surtout to soutenir bango pour dire nazala bref to soutenir bango et lelo pona nini na era likama biso to ya tinga naza babenganga chroniqueur du peuple malgré que boyebi que Peggy Citon moi Peggy Citon dans la délire mais par rapport au fonctionnement ya mutu toza bato yebi ko réfléchir. Merci na bandeko nyonso vraiment bokenaki ko compatir mawa na famille maman biso Mindondo pe première famille na ye
comédien na ba comédienne bozala ki wala merci Tantine Mao, merci Sila Irsil Pechanga ba ebakata bozaki vraiment ebele ba msuna kotanga gesho aussi, courage à toi ndenge vraiment ba ndeko bozala ka courage toyebi ke na yite soki matanga déjà et soki c'est bimi mais na moins qui lever du corps je sais pas mais biso ba ndeko tozana diaspora awa pe tozo sala matanga et surtout biso Global Télévision tozana matanga ngo bomoni pe na lati noir na mon boss Trésor Cash tozana matanga ti héros donc héros tozara déjà na ba palais boyebi ke koto tozala moi Mali Londé tozana Pôle Nord donc so mambula moka dime beti donc bino bokosa na elanga mais biso tozana été mais mbula soki bébé c'est plus qu'elanga donc un grand merci na bino et surtout na pesi merci na papa Masumu de Brende fiston Saï donc bo s'abonner pe awa na Global Télévision et surtout biso pe bandeko na bino soki bozana besoin makambo ezali bozana besoin eloko moko biso tozala pona communiquer pona informer bo hésiter te to pesa mais espace pona bino et surtout ba cher internet tozana problème oh boye disparition oh nini oh zana problème moko expliquer biso bien biso tozala na pona ko diffuser information donc bo hésiter te mais lelo hommage ya maman Solange Mindondo ngana obenga ya maman parce que à cause de la paix maman le kinanga ba makambo zo le kana surtout to makambo faire aliwa o to monaki papa Mundori akufaki et en plus ba mbole kana papa Mundori lelo atiki veuve atiki pe bana to moni vie de loin lelo ba soutenir ye pa ba néoné ba comédien za malte mais ba les on dit ba rumeur eux zo ça ma surtout na Kinshasa ngana o c'est pas na monte Kinshasa ya mboka te congolais alingi moninga ne congolais te botika molimo maman zo Solange et que na kimia ba rumeur wana bimaki pona surtout pona ka ba salisi vie de loin pas bon le rôle attend au moins ba salisi mutu santé za na prité soko moni ba bikisi mutu na liwa eza bien mais congolais bolinga mutu akufa pe pona boya na ba hypocrisie na bino boya kolela ya moni biso Global Télévision tolinga su banti valeur te banti valeur to linga ngote to yeba ko yede maman Olive ba benga la mère des opprimés, la mère des opprimés azo zala toujours azo soutenir bato bazo kwela makamu malgré que mobali naza président sortant mais au moins maman Olive atikali toujours na synonyme ya ko sungaka parce que batu misusu soki azalaki na poste moko boso ezali lisusu te abande ko sunga batu par rapport tango azalaki to reconnaître batu na tango apasi maman Mindondo ake liwa moko bato ya diaspora biso tosali matanga moko tomonaki image Dinamo Kabemba ayepeki titana omona ngo ndie ndoto na omona ngo ndire ndoto mais tolingana congolais zo kufa lokola nazo ba te ba liwa ezaka ke olali olamuka ko yeba mutu moko boye ba mort subite ezozala bato msupe ba malade ezo manifester après mais yango Congo soki nzambe te ya mobulu so za ba mboka oyo to omona bato ba 85 ans omona ma mutu moko ba komi na 90 ans mobange mais azaka to yeba te sko Kinshasa lo ni ezoboma bato etaka ne tolobaka ke tozaka na bamboka ngo ya bapasi to baproblème mpe leke tanke baafricain tozaka na makambo na biso ezolekanaka basese bafamille oyo bato bazokufa trop donc avant trop yango biso na Trésor Cash losambo kaka nzambe asunga vi kaka ezala molai parce que nakosa yo te mon boss Trésor Cash vi au san nzambe ma plein nga natalaki gesho alobi ya Solange yom tozalaki protocole ozomonaki azalaki ser moko mama moko motema malamu tomoni mpe bato basaleli théâtre barendre hommage ngai lelo nasepelai namonaki kaka donc niveau bacomédien baleli mama Solange bolingo oyo fozala mpe bipa na bino bamusicien
et pas footballeur peut faut zala bozala ba ennemi te mutna mutifo Alex talent na to don na nzamba pesier tango likambu bino tu boza famille tokutana na ba association tokutana na ba groupe même na ba chaîne de télévision et ça teka ba relation simple de comment déjà famille parce que solo on a eu problème na si te trésor cache otikanga pegi titan et surtout na ba mbora oyo leader akula otikanga te Maria Masia la otikanga te Jolili atala otikanga te Clarbo Bula otikanga te Otto Zengamamba otikanga te Davis Massevo le jeune millionnaire a otikanga te Junior Masso mina mwasi na elle Andrine Matondo ba otikanga te. On doit vraiment faire des choses, respecter le mort. Aimons-nous vivants. Nenge problème ou kenda lobaki. So moment il fait froid. Mais so moment il dans sala émission hommage à Tantine So Mindondo. Biso bata diaspora parce que j'étais dérangé. À part ya cause la déranger. Ngana muta culture. C'est obligé. Bino mokansi ka peki titanga azana te naza chroniqueur complet. Analyse bon mona ngande on episode do ya Belgique tango babomaka na Belgique na matonge ndenge na lamuka lelo pe nena lobela makambo dido e créer nga pe ba relation. Donc et donc ça la mawa na habité mon réalisateur tous alla vraiment très bien parce que eza makambo et salemaka. C'est un peu ça. Na obenga maman donc on a passé un grand merci. Nabino Batbozaki présent pe na bato bo soutenir. Donc tobi ke maman tiki pe bana tiki libota mobimba. Nzambe kaka a soutenir bango. Tobi ka liwa ezanzela na biso nyonso. Ndenge ka trésor ka chalobi. Tobi qu'avec le temps Dieu va nous aider. Je pense, je dis un grand merci à toutes ces personnes-là qui nous aiment bien. Au Bolingaka Global Télévision. On se retrouve à la prochaine. Toujours à la même chaîne, à Global Télévision. Hommage à Maman Solange Mindondo. Merci à Clarbo Bula. Merci à Jenny Loda. Merci à tout le monde. Bateau Bolingara. Peggy Titan. On se retrouve à la prochaine. Bye. Trésor Kachi. Globalité Info. Tonton Menga Lumingo.